Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote. Eza yanga bino se Rebeka na ye lisusu pona kosolo na bino bana na Nzambe. Libota na kolo na ye ko partager na bino eloko eza très délicat, eza base clé ya vie ya mutu pe ya kobika ya mutu pe ya bofungwami ya mutu na video oyo. En tout cas, soki bokosala partage kozala malamu mingi pe Nzamba koyiba na kopambola bino. Mais avant na kota na video na ngai, Mama Rebeka linga bondela. Mama Rebeka linga tika moma ona maboko Elohim, le créateur de toutes les choses, mokonza l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nzambo akeli bikila munyonso, pe biloko nyonso tolingi tozongisa grâce epai na ye. Na opportunité oyo accordé biso, na video oyo pe amemeli biso bolamu. To bondeli Nzambe yango ya nyonso. Yawe Nzambe ya baosantu, Nzambo akeli likolo na se. Oza Nzambe ya motema malamu, na pesa yo nini Nzambe ya bolingo nyonso. Na pamboli yo le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le commencement et la fin, yo ndo bandaki mokili pe okosilisa yango. Merci na connaissance parce que lobaki toto koma na suka ya temps, connaissance ne ko éclater. Merci na ndenge liloba no éclater na bomoi na biso. Biso tozaki mosika no tobiki grâce pe ngolu na yo. Tika te makila na Nzambe ya bule finika video oyo. Makila na Nzambe ya bosantu e kompanie ngai kobanda ne banditi na suka. Bible ezoloba na biso sa molimo na oyo tokosala eloko te. Yango moni baportre bazalaki toujours na chambre haute kino bazela molimo na yo kolo. Yango wana epesi biso nguya mpe makoki mpe kangoli biso mpo lelo tozala batemoin na yo awa na se na moi tolobela na kombo na yo Nzambe ya bosantu. Tika te Nzambe ya bule yo mimonisa na bomoi na biso. Tika te yo epate evi na biso. Nzambe amemeli biso bokangwami pe boyebi na liloba na ye. Pe bana na bapambwama na video oyo connaissance na bango efongwama. Papa assiste bango na nzela video pe visite bango. Bamona moko ya bolamu na yo na nzela video oyo. Na bondeli bongo Nzambe ya Israël. Na lobi gloire et louange à toi Seigneur. Amen. Tika Nzambe ya bule apambola bino. Boko comprendre mikolo oyo nyonso ba video na osalela bino. Mama Rebeka bana Nzambe. Bozala choqué te, bozala surpris te, botanga nde Bible mingi na Exode. Omoni toye biso nyonso touti quelque part mutu nyonso aluka Nzambe po amona Nzambe. Mutu nyonso aluka Nzambe po vivre bolamu ya Nzambe na vie na ye. Naza très délicat pena na ba video ezali base pour na kofongola bana Nzambe misu po te bazwa boyebi bayeba nini obako sala na nini obako sala te. Video yo koyebisa mutu nyonso azali mwana Nzambe alukaka délivrance banda obanda ko luka délivrance soki aneni ni moyo tendre délivrance na yo ezali te. Parce que na ye ko expliquer yo siko ndenge nini mutu o akoki ko luka délivrance o ezali base comme ba pilier o esimbi délivrance na ye ezali nini. Ndo moni Mama Rebeka poussa sous liboso na bino pona kotalisa yo mutu ozomi baluka pona koluka bosolo ekangola yo mais bosolo baluka kango ndenge nini pona koluka bolamo bika balukaka kobika ndenge nini. Eloko ya liboso pona zala bref na video oyo boyebi baluka kango soki nano ya liboso Nzambe ya bomoi aluka yo na vie na yo alongola ona na mokili ndongo koma mwana Nzambe boye eza na deja boyebi moko malamu na kati ya kokoma mwana Nzambe deja eza na trace moko eza na l'essentiel eza deja clé ekoki komemela o bolamu pona nini okoko telema na kati ya losambo na olobi Nzambe nga na yebi yo Nzambe ya solo pandake bato musu batie elikia na bango na mokili menga na taleli yo na ye kotalelo pamba te parce que yo longoli nga na mokili omemi nga epai na yo omemi nga po tosuka place tosuki te omemi nga pona mona odela na yeba odela na kangwama na ba problème nyonso ezalaki kokanganga parce que Bible ezoloba na biso na Esaïe 61 Nzamba ye pona ko libérer ba captif bao bazaki na boloko atindeli bango maloba biboloba na bango ke bakobima na boloko. Donc Nzamba eko rendre biso bosomi na condition nyonso na citation nyonso délivrance appartient à l'Éternel. Alors quand tu cherches Seigneur oko trouver tongo zoluka na kati na bosolo ta façon oyo kendaka koluka Nzambe ça compte aussi considération pe détermination na yo pe connaissance na yo nde ekangolaka mutu
molimo azo kosunga biso po tozwa connaissance na Bible po ekangola biso parce que Bible baye Bible ezaka te po totala yango mais Bible ezali po okende koluka esika bilakano ezali po rappeler nzambe mémoire ya maloba na ye oyo aloba mpona yo po te atteindre délivrance. Nzambe ti lelo azelaka yo kaka omemele maloba na ye. Nzambe alukaka ti lelo oluka yokanga ye na justice na ye bosamba olonga ye na maloba na ye moko. Yango bomonaka likambo mosusu boye monguna alongi boyebi te place alongi. Soki monguna kuta azwi maloba na Nzambe alinga koyesa kolo na maloba na ye moko ekomama boye. Soki omibwaki baotinda baopesa ordre na ba ange bakoyamba azokende ko rappeler ye moko maloba ne po ayebi ke na il n'y a que sa parole. Psaume 91. Il n'y a que sa parole. Alors soki siko yo mwana Nzambe oyebi maloba na Nzambe te oza vide nani akokobikisa même na moment ya pasi même na moment ya liwa. Bible oyo eza na kati eza na mabomba mi ebele tongo yo kokota eza lelo zamba te ozwa rema oyo kosunga yo ozwa délivrance. Alors na délivrance na biso oyo ezali la base ezalaka source esika yo obimeli. Esika yo obimeli yo nano outa na éternité okozonga na éternité. Libota na yo yo kobalukela bango na justice pe na tribunal ya Nzambe. Bayebi yo te bango bamona yo po Nzambe akela yo. Bango bazwi na ndenge na uta kote ya bino ke Nzambe azoloba boyamba bango na mai bango bayambi na biloko ebele. Makilama na bango biso tobimeli toye kokuta yango bakonsaka yango na molili babonzela yango banzambe bapaya. Donc makila moko mabe na racine déjà esika yo okoli eza mabe. Mwa nyonso koleka na libota ofo a hérité loi oyo. Mwa nyonso obima na famille po a hérité loi oyo. Donc obemeli na libanda te obebe na famille. Alors tongo bakoti so semence ya mabe na famille na source yo nde tongo obimi libanda nde oke kozwa pe oyo ya libanda nde ebakisami mpona donc mabe wana kaka erenie kaka na kati na yo. Siko tongo ye na kati ya koluka Nzambe eloko ya liboso koesenga na Nzambe eza na 2 versets na Bible onga na kopeso ebele te me mibale yo pe fo luka mosusu po esunga yo parce que Bible ezoloba na biso na proverbe ke babetaka zege mpona koyeba makambo ezanga Nzambe nde napesaka eyano. Donc moto akopesa yo biyano ba réponse oyo olukaka ezaka Nzambe ya nguya nyonso Nzambe ya bosantu. Ye nde moto akopesa yo ba révélation oyo olukaka. Soko olingo solo wana yekende ka na Jérémie 33:3 yo telemaka wana mpona ni arevelo makambo ebombama parce que oza na posa oyeba solo ekangola yo nini basala na vi na yo nini batia kati na yo nyonso wana euti wapi. Nzambe tongo olakisa yo oyo ozali okotuna Nzambe nakomi boye mpona nini base eza nini parce que faut kende na source kuna na source nde korenverse hôtel comme Gédéon akendaki na force oyo aza nango na boyebi moke oyo ozalaka nango na Bible. Donne-toi connaître que outa wapi oza nani po toyeba na kotelemela yango po yeba na korenonce na yango tango eza lisu te tango eza moke lelo oyo ozomona mikolo eza ebele na bomoi oyo me makambo eza liboso na biso ezoya ekosiprendre bato ebele. En tout cas makelele ezali koya en tout cas kolela ezali koya. Alors c'est le moment oyo biso tokokobomi bongisa moment ngo nde yango oyo Nzambe atindeli biso liloba na ye toluka tokangwama tobika 100% po tomona nkembo na ye. Ya kozwa animal oyo ezanga tashe. Bible ezoloba na biso na Apocalypse bato bazalaki mayele basokolaki bilamba na bango na makila mwana meme. Alors yo foza mayele kosuka kala kosokola elamba te état d'âme na yo eza ndenge nini avant toluka koyeba beta d'âme bato toluka oyo biso tozali tongo soko tokoyeba oyo biso tozali tolelela Nzambe Nzambe akangola biso apo tokosala passage biblique olobi ndenge bino bobiki bolakisa mpe baninga ndenge bino bobiki mpo bango mpe basala ndenge moko mpo babika. So nga na temi liboso na bino mpona kolendisa yo mpona kopesa yo makasi parce que nzela eza molai oyo nga na osala na yo nde mpe bakosalela nga mpe lobi nga mpe nakoyelaki likambo awa ya monene namonaki mpe mutu Nzambe atindaki mutu ya kosunga ngai mpo nga mpe nayaki na ide ya kosalisa baninga mpe ya kosunga baninga na ndenge ya verite. Nayelaki boboto nayelaki bitumba te malgré bitumba elandaki nga me nayelaki kimia. Nzambe ya bosantu akangola bino bato bozoluka Nzambe na bosolo base ya liboso ezalaka bisika yo uti nga Nzambe arevelanga eloko moko na kokopesa yo mwana Nzambe ya solo travailler makila na yo travailler maloba oyo ebima na kati ya makila pe travailler kombo biloko wana misato parce que na kati ya maloba
na kati ya makila na yo nde ebomi bilaka. Bilaka ya malamu te eza bilaka ya mabe. Ka mabe ekokisama kati na bomoi na yo. Bible ezoyebisa biso kaka na mokanda ya Proverbe, Nzambe azoloba na biso tovanda na bato ya mabe te, bazalaka na makanisi ya bitumba. Makanisi na bango ezalaka balobaka bakosala biso nko. Donc tobimi na famille oyo ya nko. Donc bakosala o banko moko bakata moko lobi oregrete na vie. Basabotaka bamakabo ya bato. Babebisaka bango bazana mpona kodétruire, mpona kobebisa. To mosusu yo ozokanisa na famille na yo ndenge ovandaka na bobotama nefu. Yo ozokanisa bana papa na nga bana mama na nga baza nefu. Njoka na kati wana ozovanda na babibwele mosusu baza wana, tu peux pas imaginer. So Nzambe afungoli yo miso alakisa o vrai face ya bantu oyo ozomona bandeko. Na kati wana boza na bambwa, na kati wana oza na bapuku, na kati wana boza na banyama bainsekte ya ndenge na ndenge na kati ya bato. Bango nde bandima bazala bongo. Bango moko bamipesa, bamibenga, bamilukela bazala bongo. Mais na parents oyo apesi yo ozomona être aimé comme toi, ozomona motema malamu lokola yo, mais motema neza mabe makasi. Faites attention avec les gens, faites attention bandeko libota moko, yango mona to muta koma koluka Nzambe bitumbane yaka makasi parce que balingi te oyeba oyo bango basali. Après okoluka oyeba nini o basa mama Rebecca de na yebi Nzambe ti mutu yaka eza Nzambe. Siko nini mama Gédéon pa kutene kana Nzambe. Nzambe azeli Gédéon ti na sanjete. Nini akosalela Gédéon te. Mazo yebisa Gédéon ke do renverser hotel ya tata na yo. Mama malobo ebima na ba hotel o bango bakunda biso, na baba njungo bango batia biso, na baba tono batuki na kati ya bamilangi, na kati ya mabebele bandeko nanga. Soko belelo seko na Nzambe te ya vana. Batu mususu batonga mokili, mais na mokili ya mai. Batu mususu batonga mokili na mokili ya zamba. Chercher Nzambe akangola yo na délivrance. Bandeko nanga, yo zomona famille, mais loko esimbi famille to mususu evanda na village. Eloko ekanga libota na bino to mususu evanda na mboka moko na kati kuna ya basankusu kuna na kati. Alors faut luka délivrance. Bato mokili baza motema mabe bali ko saboter ba vie ya bato. Alors so kutana na bato lolenge wana. So za na relation bien na Nzambe te. Vi na yo kosuka wapi. Fuko luka oyebaki na kati ya libota na bimi oui makila eza mabe na travailler makila mama Rebecca lobi. Funa travailler pe na kombo nanga. Funa travailler maloba oyebimaka na makila na bato basakaka. Alors point de contact accès ezaka makila na ngai. Po batendre anga na zai suna bango te ezaka makila na ngai. Alors pona mibikisa funa luka délivrance makila na ngai. Obandi ko belela Nzambe, obandi ko luka Nzambe, Nzambe akokangola, Nzambe akobikisa yo. Soko yebi o bango basala, omoni ke o renverser. Nzambe siko ko indiquer yo. C'est ça jo face kombo na yo. O bilongwa na famille wana ndenge Nzambe longola Abraham na libota na epaki na sali na histoire, tu peux le faire. Il y a d'autres façons yozo luka Nzambe, ozo kokumisa Nzambe, mais Nzambe azoyoka yo te po ani makila na yo na ne finiki yo na mabe na molili na ténèbres. Neni yo omona lumière, neni yo omona poli. Alors faut luka eloko nini oyo batu basalanga comme ko pe batu balingana zala nan po obebisa yango. Batu musu na baboti na bango bakana bazala bandumba libota. Po balesa famille, basimba famille. Batu musu ba prépara bango po ka ba mema mukumba libota. Alors na batu wana soki yo kei na makolo Nzambe babundisaka batu. Lors luka oyeba oyo zali, c'est très important, c'est la base, tu peux pas négliger oyeba oyoza. Soko yebi na oyoza te bandeko nanga délivrance pona yoza passe. Yango mona musala ba prophète basalaka. Pona ko révéler batu o bango bazali. Okokuta na prophète musu alobino bandeko nanga oza na étoile makasi, mais étoile no ba etufango omoni poani. Yosko miso funga onaka ni étoile makasi étoile nanga ba etufa. Siko poani prophète ka Nzamba lakise makambo wana parce que azotaliso oyo basala yo ezo compter na vie na yo. Oyo pe yo ozala okozala ezo compter na vie na yo. Okoko vivre na mokili kola ignorate oyebi bilaka na yo te, oyebi pe obasala pona yo te. Donc ozokende noka nde mai etambolaka. Mais yo za mai te. Yo za na image ya kolo. Yo za na musalo ekosala na se na moi oyo. Otelema kokumisa Nzambe opesa Nzambe merci. Merci ni yo kopesa na Nzambe. Façon no pesela ke merci. Esa ndenge ya lingela kitazaki kozelela te. Ozomona. Yo kumisaka ndenge nini? Yo tombolaka ndenge nini? Yo lukaka délivrance ndenge nini?
ou bien yo kota aka na église merci tobandi kokumisa nzambe yo yebi oyo ozali yo yebi oyo nzambe atia liboso na oyo olobi okokozala okota aka bongo kaka na loyenge okotika obandi kaka kosambela okota aka na loyenge obandi kaka opesa merci en désordre oyebi oyo oza te oyebi te nini oyo baloba mpona yo mpo olongola yango na maloba nzambe olongola doki kotanga kutu bible otangaka na yo te yo kotanga bible olingi na kotanga te komipesa na bible olingi kotanga te surtout soki boyoki kaka moto alobi kaka boye fu kotanga bible mingi ya tanga bible mingi to otala eso otanga su bible yango eza bien te peuple de Dieu ebele bato balingi vérité te me balika koya okota makambo ya bato ebele bato bolingi nzambe te me bolika koya okota makambo ya nzambe eza bien te oyo bozosala wana tika kanda nzambe kota na bandako na bino ce n'est pas bien kokende koétouffe makambo ya bana na nzambe ce n'est pas bien kokende kobundisaka bana na nzambe ce n'est pas bien moto aye na nzambe na ye na tv mpona memela bana na nzambe boyebi to connaissance akomi munguni na bino ce n'est pas bien yo tiki ndako na yo ekosala mosala na yo tika mpe ye asala mosala na ye bible na apocalypse 22 ezoloba oyo azosala malamu asala malamu oyo azosala mabe azosala mabe pourkui kotika banzela na bino kokota banzela baninga en tout cas nga nakumisi nzambe na décision nzambe azwi décision eza ya motu te oyo emataka nzambe na motema moto amatisaka yango aza te ye nde amatisaka biso makambo na motema ye nde atiaka makambo na makanisi na biso me biso totiaka makanisi te ya makanisi na biso mpe ya nzambe te alobi bapense na biso na ya ye ekeseni makanisi na biso mpe eza ya kokesana job alobi nano koyeba mozindo ya makambo ya nzambe ya makanisi ya nzambe décision nzambe azwi en tout cas tozopambola nzambe tozotambola kaka na bino nde tozokende awa me oyo eza liboso nayebisi bino natiki bino kaka bongo eza na maboko ya nzambe soki otie elikya na mai longola soki otie elikya na zamba longola soki otie elikya na nzete moko boye bandeko na nga longola na yo soki otie elikya na lisheti longola soki otie elikya na mutu longola soki otie elikya na esprit mais esprit ya nzambe ya solo te longola c'est le moment ya kochanger conduite c'est le moment c'est le temps ya kochanger chemin tina age ya bato ebele bakomi bozogarde makambo esengeli bogarde te bozobatela yango bolingi yango mpona nini botombolaka bepe botombolaka manduki ya bitumba me manduki oyo etelemi esa manduki ya mokili oyo te epe etelemi esa epe ya makili oyo te makili oyo ekotanga selo mpa volonté ya motu alors c'est le moment tomibongisa bible ntango bazoloba na bino makambo ezotambola malamu te bino bozokanisaka bozolanda bapassion bazoloba makambo ezotambola malamu ke makambo eza bien non makambo eza bien te toyebi te nde tolala tolamuka nini nzambe akosala toyebi te parce que to ya motema mabe na moma oyo eza tellement makasi mabe tondi bato yoka liloba na nzambe natangi na kombo ya Yawe nzambe ya bule natangi na kombo na Yesu na Malaki nazotanga na Malaki 6 yoka ngai Yawe ya nguya nyonso na lobi na banganga nzambe boye mwana nyonso atosaka tata na ye mwana nyonso atosaka tata na ye pe mowumbu nyonso atosaka kolo na ye ngai nazali tata na bino pe kolo na bino bongo mpo na nini botosaka ngai te elobi Yawe ya bule pe bokumi saka ngai te ti lelo na yokumisa nzambe bosantu te bozali kochola ngai nzambe na bino pe bozali kotuna tocholi yo na nini na mesa na ngai ya mabonza bozali komema bilei na ndenge ekoki te pe bozali kotuna tozali kobebisa lokumu na yo na nini point d'interrogation ntango azoloba na mesa ya mabonza bozomema bilei ndenge ekoki te ezaka offrande te
mingi bato base basé kopesa nzambe bofrande mais mitema te. Mingi ya bato babase kopesa nzambe mbongo ba action de grâce mais kosanjola ye ndenge ekoki. Bofuka matsu te na miso ya bato na assemblée de saints mpona koadore ye. Bozotala nde bolati kitoko okobebisa elamba na yo oza na rendez-vous. Bozo vraiment kogumbamela ye te mpe kopesa motema na ye te ndenge esengeli. C'est ça votre offrande azozela. Azozela mbongo te, azozela ba action de grâce te, bapele de fond te, mais azozela mitema na bino nde yango nde azozela. Azozela makanisi na bino, elikia na bino nde yango ya azozela. Ezali nde po bozali komona mesa na ngai ya mabonza pamba. Tango bomemelaka ngai mabonza ya banyama ekufa misu. Omoni biloko to bozopesa ye to ya tengu biloko etengama ya tengu pe ya maladi. Ta biloko oyo yango na bi oyo nzambe azozela eza motema na makanisi na elikia na eza na ye. Bokanisi te ezali malamu bino nde bokanisaka azotuna bino eza malamu bomemaka kopesa nyama ya ndenge wana na batambwisi ya mboka na bino nde tozwaka topesaka bapaster baprofete. Bokanisi te ye akosepela mpe akosalisa bino. Ngai yawe ya nguya nyonso moto natuni bino boye. Sikoyo bino banganga ya nzambe bobondela ngai nzambe na bino po nayokela ekolo na ngai mawa. Bokanisi te nsima ya mabonza nyonso oyo bozali na koyokela bino ata moke te. Soki otiaka elikia na mabonza longola. Soki otiaka elikia na action de grâce longola. Soki otiaka elikia na eloko moko boye yo longola. Me elikia na yo otia na nzambe aza na posa motema na yo. Yango omoni basala ya nzambe babondela mpona bino basenga lisalisi ekita na église. Corps de Christ nzambe aza na posa mitema na bino. Corps de Christ nzambe aza na posa makanisi na bino. Corps de Christ nzambe aza na posa botatola il est Dieu. Il est Seigneur des Seigneurs, le tout-puissant. Abanda mokili aussi sango. Akela mokili o na biso batu na lisungi ya mutu te. Le commencement et la fin. L'homme d'Esaïe 42. L'homme de guerre. Azozela bino na motema mobimba. Bino bozoyoka mama Rebeka. Ebongi boyoka nde maluba nzambe. Ebongi malamu. Moko na kati na bino akanga baporte ya ndako na ye. Po batika kopelisa moto ezanga tina na mesa na ngai ya mabonza pamba te nasepelaka na bino te. Tantoke na l'église wana moto ekita kake na moto na nzambe. Jugement de l'éternel, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Yo kitara jugement no na moto, kake na moto, moto ekota. Aboyi. Abia sepela na wote. Pe mabonza oyo bo pesaka ngai esepelisaka ngai te. Ngai yawe yangu ya nyonso moto na lobi boyi. Même mabonza otokende otikele wana nsima moto ekita kake na moto belela moto na nzambe moto ekota bisika nyonso moto ke wapi moto yaka abo mabonza topesaka pe ye bape de foto yaka totelemi abo yango eloko yaza nango posa motema na yo makanisi na yo oza na bolingo te mpona nini. Eloko ni yo osala po yo ozanga bolingo ata ndambu bandeko na yaya ata ndambu mpo ana ozangi bolingo ata ndambu méchanceté ozokenda ngo ti wapi bitumba oyo bozokenda ngo ti wapi matata oyo bokotombola ngo ti wapi moma ekoki
Dieu nous appelle dans la repentance. Mitema 11. Banda suka ya mokili ti suka mosusu, bato ya bikolo nyonso bandimi ete nazali nzambe. Nazali nzambe. Bazali kotuna e bazali kotumba malasi mpona kokumisa ngai pe bazali komemela ngai mabonza oyo ekoki na ngai ya solo. Bato ya bikolo bandimi ete nzambe, bandimi nazali nzambe. Ngai ndenga pe nandima kolo na ngaza nzambe. Le créateur de toutes les choses, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le véritable Dieu. Ngai yawe na yanguya nyonso moto nalobi boye. Kasi bino bozali komona ngai yawe pamba na ndenge bozali koloba ete mesa ya mabunza ya yawe ezali na tina penza te, bakoki kotiela ye mabunza ya mabe kutu kolo bazali koloba tolembi na makambo yango. Tolembi na makambo nde bato mosusu bazwi ba décision mosusu bazwa nzambe alobi bolembi na makambo yango. Bozali kochola ngai yawe ya nguya nyonso, bozali komemela ngai mabonza ya banyama ya koyiba to ya koyiba po ya tengu to pe ya maladi. Merci eza merci te maladi. Ngai yawe natuni boye, bokanisi ete ngai nakoki kondima mabonza ya ndenge wana? Point d'interrogation. Lisuma ezwa moto oyo azali na banyama ya kitoko, kasi alongoli moko ya mabe pona kopesa ngai. Donc eza bato mosusu bana na biloko ya malamu. Eza na bato mosusu pe mona aza na ye na mbongo pe ya malunga. Exemple koza pe na 1000 euros ya yo moko wana exemple. O mama Rebecca tika mbongo parce que na place ya banyama to pesa mbongo non. Yango ba option de grâce ka yango totongelaka hotel. Yango wana après mona na 1000 euros wana ozo exemple 5 euros. Omoni 5 euros memeli nzambe. Mutu mususu na para bozwi na ye c'est ça apesaka bongo. Nzambe siko amonaka nyonso. Yango libonza mawa na ye pamba te mawa siko mpona mutu wana wasala makambo wana. Pamba te ngai nazali mokonzi monene, bato ya bikolo nyonso bayebi ete nazali nzambe ya sukisa. Ngai yawe ya nguya nyonso moto nalobi boye. Nzambe oyo bondelaka aza nzambe ya sukisa, nzambe ya motema malamu, nzambe ya nguya nyonso. Ntango ozokende kokumisa ye, yeba nde ozokende kokumisa ye na adoration, tia maloba kitoko na monoko na yo. Vraiment ntango ozotombola ye, tombola ye na kati ya sincérité. Do mona oyebisa ndenge psaume 103 ezoloba kobosa na bolamu nzambe asala yo te, simba bolamu wana yango nde kotombola ye, koningisa trône na ye, kotalisa nguya na ye pe bolamu na ye pe makasi na ye ndenge alibera yo même na liwa ndenge akubikisi base Rebeka na kufa. Aza nzambe ya motema malamu apesi nga bomo. Il est bon, il est tellement merveilleux. Na tomboli ye lisusu liboso na peuple na ye, aza malamu mingi, abongi na lokumu. Alors oyo ozopesa nzambe talaka nini oyo ozopesa nzambe. Alors kanisaka malamu ntango ozopusana pene na nzambe ya bosanto. Délivrance na yebisi bino avant okota na kokumisa kotombola kopesa ye mabonza, luka ozala penda bien po mabonza na pe prière no ezala gré. Komi pesa pasi te na nzela ba église pendant que olingi na kobika te, komi pesa pasi te na koluka baninga po na kopesa bango ba passe ya délivrance pendant que tu n'es pas prête. Nyonso na baninga balela pa na ba prière baninga kende en vain. Prière eza pasi, prière eza musala, prière eza communication na lola po luka lole fongwa mena mutu bandeko nango kota na profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Alors ce n'est pas la facilité cause pour bandi prière bo mwana gangi abimisio okoti priya makelele kuno yo kabola. Donc mettons muta se concentrer pour na vie na yo luka pe yo moko ozala vase disponible
o bolamu na nzambe eko kitela yo na o na lobi te molimo mosanto asala ngo grâce ngolu eyata mbala nsima na banzela ba video ya bana nzambe bisika bozali na kontaka na bango mosala nzambe ezosama na motema malamu mpe ya bolingo nyonso ba oyo ya nzambe ya solo bisika bazali na Afrique partout dans le monde ba oyo ya nzambe ya solo tika nzambe ya bosantu mama Rebeka lobi bopambwama bokende liboso na connaissance ya malamu nzambe apesi bino mpe na bolingo ya nzambe ekoti bino ntina mikuwa bosalela nzambe na bino na bolingo mpe na motema mobimba na kolenga nyonso elobaka mama Sera nzambe ya motema malamu azala na bino bolamu na ye ezala likolo na bino tika te bozala bien kimia mpe boboto bomedite liloba oyo bien eza na Malaki 6 te eza na Malaki 1 nga nde mutu na bandi na 6 na kiti na bino ti na 14 mpona kotalisa bino maloba na nkolo oyo alobeli biso faso ya kopesa ye faso ya komemele bofrande faso ya kopesa ye merci nini mpe oyo aza nango besoin nini mpe azozela na biso bana na nzambe me délivrance na biso ezali conscience ezali détermination ezali koyeba moto azwi conscience mpe aza na connaissance ye eloko délivrance eza lisusu pasi te mpona ye alors fo koluka koyeba oyo ozali koluka koyeba basala oyo mpe nini mpo nyonso wana esungaka na délivrance mpo osenga molimo mosantu aide yo pesa ntango na délivrance ezala déconcentré délivrance ça demande aussi la concentration la prière ça demande la concentration tika nzambe asala bolamu lola efongwamela bino napesi bino bai nalobi au revoir.